obeti manduki awa na Congo ndenge nini. Kala mingi te baye na telefone bapesi ngai mutu aza ko interroger ngai tango fort tika bangombe baleka c'est pour la présidence de la République ngabi me botindi ba soda ba mema bangombe ba traumatiser ka bato na bamboka. Moi qui vous parle, je suis honorable originaire d'ici. Alors makambu yo uzokuluba wana uzako intimider badani omoni teke natangu ya zobeta manduki batu bakukuzwa balo manduki ne masatu kusila bako ravager bangombe instruire nazwaki nzela ti na yao mukolo mususu nazobi mao nazokende na po kwangu kuluka mbisi na isika chef wana zali na nzela ya kaya office de route mutu kamoko izakuya mutu wana zaki na retard donc ilinga yeboma na mutu na ngombe mutu kaituti ngombe moko batu wana bazwi ba telefone soki bazaku telefone nani ngana zakulanda mutu kwa na si na pesi eminda telemi nga bitala kuluka makambu te telema toyebite bangombe ezali. Alors a telemi a discuter na bango soki basuka ndenge ni balobi na ye futaka ngombe wana yo kamata ngombe kende kule. Les pauvres chauffeurs soki azaki na mbongo soki ba reserve ndenge ni wana yebite. Kaka na semaine oyo bangombe wana bandi kule. Na tei na po kwangu nazozonga boye wana mususu mu groupe mususu à peu près combien? À peu près 200 na ndamu. Yekeiti kumi na po kwangu na tangu babandi ko interroger bango bazui coup de téléphone balubi bazongisa ngombe wana isika bazolo na masango ngana telemi na nzela na tuni bango ngombe yango buzomema wapi abio ngombe basombi yango na Bukangalonzo oyo chef oyo aza ko informer yo le chef na Bukangalonzo park il faut être clair balobi izokende na Bukangalonzo park mais entre temps avant ukota na Bukangalonzo park izana mundele msusu azoliona manyoko na yewa bangombe wana iravajaki manyoko bakumi kudiscuter na batu wana bato oyo wana bayebi lingala te seko tunie question na lingala aku répondre yote ngana tuni bana mususu bazaku luba chiluba na tuni bango na chiluba bino bazui bino wapi o bazui biso na Kasai na nzela bato bazo uta na est c'est-à-dire izalu kula façon bambororo bakotaki na Kivu yango wana bazo kotila biso bango na kwangu bawoyo bazaki kokende na nzela ya popo babotoli ferme ye autochtone moko ba déloger ye ba pesi chef de terre wana mbongo mais bazana mikanda te colonel général wana azogoloba ils sont en ordre, ce sont les Congolais, c'est-à-dire biso tozomona général Mati tango fort oyo azoswa bato na téléphone alors il faut vous éclaircir biso ceux qui bokotisili biso bambororo wana kwanza bakukuka biso te ndenge bakukaki baoyo wana tukubunda bitumbe flesh awa bakukima o bayaga na basi te oyo nazabu ya tango ekisite yo muzali biso lobina biso na bato wana soki ya solo baza bapaster balingi kotia bangombe na bango bazwa mikanda na province basala civilité ndenge basalaka yango mais soki bakoti contre chef moko tukuse regrouper tukusala bango guerre. Il faut son excellence ou le biso ici au pays honorable Kachite le grand chef Kianza. Merci.